Chers téléspectateurs, nous vous signalons qu'à l'heure actuelle, le chef spirituel vient de recevoir les honneurs qui lui sont dus, donnés par le mouvement de la fanfare kimbanguiste, ainsi que nos amis de l'OMSSK, dont nous voyons le drapeau passer devant le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Sur ces, là nous avons vu la représentation de la direction générale, commandée par Mama Passi, la dirigeante générale, ainsi que le cup du drapeau qui est escorté par Papa Pichou Kindembe, le dirigeant de la semaine. Derrière le drapeau, là nous avons vu, il y a le papa, le vieux lourd, le vieux vaillant qui ont vraiment commencé les activités de le bas âge. Et aujourd'hui, ils continuent toujours dans l'œuvre salvatrice de papa Simon Kimbangu. Et sur ces, derrière le papa de l'OMSSK, et là nous avons vu le maman surveillante qui passe derrière le papa pour montrer la soutenance de l'œuvre salvatrice de maman Mouilou Kiawanga Marizintane, l'épouse de papa Simon Kimbangu, qui a accepté l'œuvre salvatrice qu'il devait accompagner son mari en date du 5 avril 1921 en lui disant que accepter, je vais te prêter main forte. Derrière le maman, nous avons vu la pépinière. La pépinière pour montrer que lorsque il y aura une génération partant, il restera toujours une génération remplaçant. Du côté de papa, là nous avons vu la pépinière derrière eux. Toujours la pépinière femme qui soutient toujours l'œuvre de Maman Mouilou. Tout ce bataillon, comme nous les voyons, ils sont en train de passer devant le chef suprême, le Dieu de toutes les générations. Sur ce, nous devons toutefois y croire, sans toutefois discuter pour nous dire que la race noire, nous sommes une race bénie et Dieu est là avec nous. Il est descendu sur cette 4e génération pour pouvoir nous récupérer, pour pouvoir obtenir la vie sauve. Maman Matondo va toutefois nous en parler plus en langue lingala. Matondo mingi maman José Ngolela ya soro bandeko balandi ndenge bozali komona lolenge kani lokito pe kilto ezali koleka uton Nkamba Yerusalem ya sika na etinda ya tata mokonzi abune papa Simon Kimbangu kiangani ete tozala bongo bana ya botosi ezali na esika mosusu te oyo tokopesaka lokumu mpe nkembo ya tata mokonzi abune ezali bobele na Nkamba Yerusalem. Yango wana tomoni bandeko na biso ya MSSK bazali koleka liboso ya tata mokonzi abune papa Simon Kimbangu kiangani. Na nsima ya bamama tomoni bongo mpe batata na biso bazali koleka kuna tomoni papa alika yende azali komema bongo peloton mpona kopesa lokumu epai ya nzambe mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani nzambe mobateli. Tozala bana ya botosi tobanga tata molimo santu tolanda Nkamba elingi tolanda tata molimo santu alobi nini na biso bana na ye po ete mokolo ya suka tokoka bongo kobikisama nengo ngai na mwana ya tata Simon Kimbangu kiangani tobanga kanda ya tata molimo santu ye abwakeli biso bongo filet de récupération alobi ete akotika biso na nzela te kino akokomisa biso na suka kasi tolanda maye tata molimo santu alingi na biso bana na ye po ete tosepela na ye elongo. Ngai na yo tata kimbongiste oyo tozali kotambola na basapato ya mabe na kati ya lingomba ya tata molimo santu papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete tolongola basapato ya mabe. Sapato ya mabe ezali nini evandelo na biso
etamboleli na biso alobi ete mabina te na kati ya lingomba na ye pamba te bamvoila misato batikaki biso na mabina te bamvoila misato batikelaki biso defile oyo ekokitaka na nguya oyo ekolongolaka manso satana akanga kasi biso tobongoli yango tokomisi yango mabina nzambe azali konyonga soki nzambe anyongi yebaka ete pamboli ezali epai na biso te pamba te biso moko tozali komitia singa na kingo ntango tozali komitia singa na kingo toyebaka ete liwa ezali pembeni pamba te singa na kingo nde ezali masumu oyo nzambe molimo santo azali koboya ete totambola na yango na lingomba na ye mokili mobimba miso na bango bazali kotala bobele nkamba Yelusalemi elobi nini mokili mobimba bazali kozela ete tata molimo santo nzambe mokeli papa simo kimbangu kiangani alobi nini kasi tobanga ye pamba te ye azali nzambe alati nde nzoto tolanda kimia na ye te tata mamo kibongisi te tolanda kimia ya papa simo kimbangu kiangani te pamba te ntango ye akosala likambo na mai oyo azali kotinda biso bana na ye tozala po ete tokoka kokoma esika ye alingi ke nzambe molimo santo azali koteya biso kasi biso tozali kobongwana te tokangami toujours na makambo ya mabe banzembo ezali koteya biso tata molimo santo alobi ete magicien liboso na ye azali nani bacharlatan liboso na ye bazali na eloko te kasi ngai no tozwami na siège international oyo ebengami bongo Nkamba Yelusalemi ya sika nzambe molimo santo mpasi mokibongo kiangani azali kotinda biso ete tozala makasi na mabondeli tozala makasi na mabondeli po ete totambola elongo na tata molimo santo tobangaka nde tata molimo santo po ete akoka bongo kosepelisa biso na mokolo ya suka yango nakopesa elobeli epai ya mama osie previ kwa nzambo akoka bongo kotalisa biso na ntina ete ya kobuta mpe komata na nkamba Yelusalemi mpona kokumisa tata molimo santo matondo mingi mama Louise ya keleka bampangi kena kulanda beto na ntangu yai betu meka tuka na inzo ya nzambi betu kubimaka na nganda wapi kisika nzambi na beto papa simo kimbangu kiangani mekubaka nkembo penzi tuso na yandi na mekupesa mela yandi na bampangi na beto ya mouvement social de la surveillance kimbangiste MSSK na kilumbu ya Biblia dimanche 25 janvier 2026 yakieleka lusambulu na beto ya kilumbu ya bubu yai mekutambusama na papa simo kimbangu kiangani kuna wapi amekupesa beto mateya ya kilumbu ya bubu yai na kutubila na beto ete tovanda ngolo na kutunga nkamba pamba ve toke na ntila ina papa dia lungana bikilaka beto sika na beto kutunga nkamba ve mpasi na beto ke kumanisa ve ya wina tofilenda sala ngolo na kutunga nkamba Yelusalemi ya impa na ntango yai tokana kumona ba tata na beto pe ba mama na beto ba nkengi ba bisielo pardon musona ba kutuba ba bisielo ba wina kena kuluta samna kudikila nkamba mutindu ya metumlaka ete nkamba Yelusalemi ya impa ke kuyonskaka makanda na sindinga ya wina madi alendaka zanga vena nkamba ya wina tukena kumona ba mama na beto ba tata na beto bakena kuluta na madia na ntwala papa simo kimbangu samti nkamba ke kudikilaka bato akufwa pe bato ina kena na luzingu to pe bato abomoi ya wina tovwandelaka diamu nango na susi tokele mingi tokena kukabula ndambu mutindu tokutubilaka beno ete ekipe ya preski nkamba officiel yake ya inene ya wina beno kelanda beto ndambu na kuzabisa na beno bamambu nyonso mutindu yake na kulutila uta nkamba Yelusalemi ya impa mama safi yake zonzila beto nini kena kuluta awa na ndinga ya swai matondo mingi wa baba na wa mama tuko hapa Nkamba Yelusalemi
Leo siku ya Juma tunaona Wankengi wanapita kumbele ya Mungu wetu ndiye Baba Simon Kimbangu Kiamani, kwa kuonesha kama watoto wa Baba Simon Kimbangu hawalale kwa kulisha Nkamba Yerusalemu, kwani Baba hawezi kuwa na nunguniko hata kidogo, kwani sisi tunakomala, tunakuwa watu wakubwa kutafutia Baba chakula ya kulisha wageni yake wale weko naingia katika Nkamba Yerusalemu. Tunasikia masauti makubwa kabisa yenye kuonesha Baba yetu kusema kama tuko na jenga Nkamba Yerusalemu. Mwito yote anayetuita sisi tufuate na tumtike, tumfanizie, tutumikie wa baba na wa mama. Tunaona sasa tunatafuta kwanza Ntintani. Baba anasema kama na katika Ntintani ndio tuko na jenga Nkamba Yerusalemu. Tujikaze sisi wote tusimame. Baba anasimama kwa kuweza kutufanizisha kazi, kwani tupate kuokolewa. Ni furaha yetu sisi wenyewe wa baba na wa mama, yani tutengenezea sisi tunafurahi, siye ndio tunapata benefits, kwani tupate kuokolewa wa baba na wa mama. Nkamba ni yetu, inajengewa ni yetu, na kujengewa kwa Nkamba inataka paka maamri tatu: kazi, mapendo na amri, ndio utaishi katika Nkamba Yerusalemu. Ile Baba Fumwambanza Songanzila ametuonesha kama hata uliotesha mizizi ya namna gani bulldozer atakuwa kukondosha. Baba, mama, mtoto kidogo, Nkamba Yerusalemu, wewe unasema nini? Wewe unekana katika Nkamba Yerusalemu, au upende kufanya maneno mazuri, unapenda kufanya paka maneno mabaya, kuharabisha Nkamba, kuharabisha roho ya Baba Simon Kimbangu Kiamani. Wageni watatoka parsi parla kutuliza mambo ile Baba Simon Kimbangu Kiamani alitufundisha, ila alituonesha namna gani mama alikuwa wala walikuwaje, amri gani walitupatia, na kazi gani walitupatia. Sisi ndio tutaonesha wale watakuja kweli wa baba na wa mama. Tuko katika Nkamba Yerusalemu, evolution ya kabambi kabisa depuis 2001 Baba